biso une fois que tu libérer kamboka oyo bona kati occupation date le 17 mai ko zalaka date oyo ko supprimer ya mona kati ya ba journée fériée le go na kati ya mboka na biso bande ko na biso baza na prison makala bazo vimba makolo ma ezalité pour ezalité biloko ko lia na prison makala ezalaka nango lisusu te Félix Chilombo Yudas ya Congo botala bande ko na biso baza na kati ya prison makala batu nyonso bande ko benga Adolphe Muzitu mwana mabe bande ko wa Muzitu alinga baninga te alinga kavanda ye moko lelo oyo boye boyoki yango ndeko kabu ya soto za bino bamoko batu balanda vidéo oyo boye. Vrai ou faux, bilan a fait ce qui est déjà chaotique. Déjà chaotique. Déjà chaotique. Largement. Vrai ou faux, gestion a fait ce qui dit Ezali gestion mongo a échoué. Très. Ils ont échoué. Très bien. Voilà. Tangela Bisso, deux personnalités. Oyo baye go chat désordre dans le bloc patriotique. Oyo baye big présence na bangonde et zoya go chat trouble na bloc patriotique. Ni balé. Yali bosso. Et na kolo baté que trouble les ana. Na changer trouble. Voilà. Parce que batoyo bazo cha nyamu nyamu. Na kati ya bloc patriotique yango esali ke bino bondo. Des personnalités bango baye na nyamu nyamu. Ezana ni nana. Et personnalité T. Ezali ba organisation politique. Bon, deux organisations politiques. Ezali ensemble na FCC. Ensemble eza ya nani? Ensemble eza ya Moïse Katumbi. FCC eza ya nani? Eza Joseph Kabila. Toshukana. Merci balandinyo sur Océan du Congo isengoza sur kutana bino na kati ya bandako na bino na baitandeke obopesa biso confiance biska obotoaka ko solola na ba kongomani biska obotoaka ko partager makanisi biska otosaka ba analyse biska oboto réveiller ka peuple congolais na bolema biska obo tosamba ko sa musala lokola ndere ba mama Océan ba cook ya mwana bomoni biso lisu une fois de plus na ndako na bino tellement bakambo eza ebele ne bozomona moi makambo ezo sala mais na cadre toujours à Moussala tout ça au sein labino ya mwana eza esengo na biso bubu ça pété ko s'abonner na kati ya Océan du Congo ba j'aime na bino bo partager ba émission parce que bandeko o baza musika baza éparpillé na monde baza na pena opportunité ya kolanda Océan du Congo na émission to solo yango ni to solo lelo le 17 mai le 17 mai 2022 depuis Moussa Koufa likambo ya pasi na mawana Sony toko mona bande on a biso akatanga ba ko sa réconciliation to be ngo réconciliation ya bondoki ou bien réconciliation na ça c'est vrai parce que kuna to moni Jeannette Kabila to moni Moïse Katumbi to moni donc tozo comprendre te eloko nini oyo boy izo likana wana tandis que biso banso ba congolais to yebi que date le 17 mai eza date oyo boy muza ko tsara biso ba Rwanda na kati ya mboka. Soki le lombo na biso dans la situation oyo boy eza parce que Moussa andima ko se ba Rwandais andima ko se ba Burundais ba Ougandais o lelo o botoza na problème ya ko bengana na bato wana mais tozo mona Kabila na Moïse Katumbi ba poni date le 17 pour na ko ça la réconciliation ba Katanga mais ce qui est réconciliation ça c'est vrai il n'y a que salema mais réconciliation biso tozo senga que to vendre tout dit même table. C'est la priorité on a zela ya consensus dialogue biso to ko senga mais pourquoi Katumbi na Moïse na Kabila ba ko senga oya bango réconciliation na bakatangé bande ko na biso akatanga boza très vigilant ba réconciliation bato bazo ça parce que bato wana mi balé baza ba grave assassin ba bomi bandoki réconciliation les ali ba ko se réconcilier po ba koma ko yiba minerai ba congolais o ezalaka na kati ya Katanga. Parce que le problème, Katanga, c'est pas minerai, non, minerai, on a Katanga, c'est na kati ya Congo, mais c'est la province ya Katanga. Alors, tant que on a Bobazo Sangana, pour que les ressources continuent à yiba les ressources naturelles na biso, ou bien ko Sangana, pour que les ressources c'est sous Kabila na kati ya pouvoir. Mais biso nyonso to moni, na mikoleleki, ne Kabila na Moïse Katumbi, bazai ko bunda na maloba, o na kimi exil, o na keboy. Mais le oyo boy au les peuple congolais mobimba to sa réconciliation to bengana banguna mais po bomona ke ba ennemi ya république ba uta ba étranger bangwana ba ko sa réconciliation na kati ya mboka ba congolais peuple congolais boza très attention na makamona ko loba obo tant biso tozo bengisa bino peuple congolais de père et de mère que to boya to sa réconciliation
to bengana na batu oyo ba Rwandais ba oppresseur tala ba ennemi ya république ba mwana ko sa réconciliation hein? Pour vous dire que non batu wana ce ne sont pas des vrais Congolais parce que tant que biso to koloba mboka za na kati occupation kuna bango ba poni te pa na ba mona occupation na sasa na bango et puis biso ba Congolais avéré to ko tali sabino makambo ndezo kende bango pe bazo mona ngo autrement donc biso une fois que to ko libérer ka mboka oyo bona kati occupation date le 17 mai ko zalaka date autre ko supprimer yango na kati ya ba journée fériée le go na kati ya mboka na biso parce que portage na yango to mona te na kati ya mboka importance na yango to mona ba Rwandais tirelo o ba Rwandais wana bazali donc mboka oyo lelo so to komi na niveau oyo to komi eza parce que muza ndima yiko yana ba Rwandais oyo boy babunisaki Mobutu na nzela minduki balekanaki na ba Uganda ba Burundi pona kwa ko bengana Mobutu yango wana mona obomonaka Mobutu yabisaka Kabila le père que no lolenga yo benga na ngana munduki lolenge pe ba ko benga na munduki suite nango to mona lolenga nini makambo elekana ba benga pe muze na manduki donc situation ya lelo date o batu ba ko beza date moko historique to nyangi to sepela que non muze ayaki pona ko libérer mboka que ba Congolais bango ba développer mboka na bango selon makanisi na bango mais fort dommage azaki na makanisi ya malamu ndenge moko pe chilo bazaki nango peut-être selon ye que tous on pouvoir pas batu oyo boy mais oyo Félix Elizusu eza suka na mama na bondoki yango to bengi sur mwana Congo o fungola miso otala dimension makambo mboka ezokende neto zo bisabino awa bo date oyo ya le 17 ezala makambo ebele to ikune dika pe na bimi alobi kenga ba koselanga makambo na lekisata nanga na prison pour rien e kosolelo oyo boy to komona batu oyo boye maboko na bango ezaki na makila ba ko vendre sika moko ba ko sangana wana eza mascarade pona ba selon Edi Kapen donc peuple congolais peuple katangais bosangani ya Kabila na Moïse Katumbi bokeba eza ba révélation oyo botana kozonga na sia mai na koya kotalisa bino makambo lelenge nini eza kotambola lelo oyo boko mona que non tant to solo ba que non mboka eza na occupation Félix Tshilombo batu bazo kufa na prison makala lokola Félix aza na souci ya peuple congolais ba kopesa ordre pa ba Rwandais boma batu baza na prison makala bande kona biso baza na prison makala bazo vimba makolo mai ezalité couré ezalité biloko akolia na prison makala ezalaka nango lisusu te Félix Tshilombo Yudas ya Congo botala bande kona biso baza na kati ya prison makala mai ezate na kati ya prison makala na kati ya prison makala na batu baza au-delà de 5000 plus de 20 000 personnes na kati ya prison makala na ba innocent siko bokati batu mai une semaine yango na prison makala po batu wana basukula wapi na molungeza na Kinshasa oyo bozo mona tala oyo za ko boma batu vivant botala makambo Félix ya kusana na kati ya mboka Kongo bande kona biso baza na prison makala baza na biloko ya malonga te courant ezate mai yango tozo dénoncer loko oyo boy communauté internationale bato botali droit de l'homme prisonniers ali mutu oyo boy aza privé na droit na ya liberté mais aza na droit na ya vie pourquoi mai na kati ya prison makala ezali te makambo tozo ba oyo boy totia bino bato ya communauté internationale témoin bokende bato ya droit de l'homme bokende na prison makala bomona réalité zoleka na prison makala pour vous dire que notre zona kati ya mboka oyo boy tozana kati ya mboka l'état moyini yango wana bozomona makambo zoleka na kati ya mboka Kongo yango wana nena ebisaki bino coup de chapeau na kulutu na ngale bolojwa oyo boy atelemaki levons-nous et bâtissons notre Congo akene ko kuta na kulutu na Adolphe Muzito pona ko solola pona makambo ya mboka pona kotalisa banje ndenge nini mboka eza kokenda lelo oyo boy bomoli ke vérité bimi na poasa batu nyonso bandai ko benga Adolphe Muzito mwana mabe bandai ko Muzito alinga baninga te alinga kavanda ye moko lelo oyo boy boyoki yango ndeko kabuya soto za bino liba moko batu balanda vidéo oyo boy po bomona bisia oyo Muzito bandai ko défendre le peuple congolais soto za liba moko tshela vidéo oyo boy pito zonga to sola makambo so le kamboka Congo. Monsieur Augustin Bissimwa face à la caméra. Gestion ya Félix Tshisekedi ndongo yebeli yango nyonso. Yé comme premier gestionnaire de la République.
aza compétent to aza incompétent. Gestion wana ezali vraiment chaotique. Non, non, ye mutu aza compétent to aza incompétent. Naza na réponse te. Vrai ou faux, bilan a Félix Tshisekedi est chaotique. Eza chaotique. Eza chaotique. Largement. Vrai ou faux, gestion a Félix Tshisekedi ezali gestion mongo eza échoué. Très. Eza échoué. Très bien. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi ye mongo comme premier gestionnaire aza incompétent. Bon, en tout cas, Nako bande la question. Nako bande la question. Nako bande la question. Vrai ou faux que la gestion chaotique est incompétent? Non, là, il y a un problème. Alors, bien abandonné la question. Vrai ou faux bilan est chaotique? Oui. Vrai ou faux bilan est un échec? Oui. Vrai ou faux peuple a se retrouvé? Vrai ou faux pays est mal géré? Oui. Bon, vrai ou faux Moutazo gérer Mboka est incompétent? Il ne gère pas seul. Baza est belé. Yango besoin de justifier la commission sur Baza Nakati. Ils sont nombreux dedans. Monsieur Augustin Bissimois face à la caméra. Vrai ou faux Joseph Kabila na Moïse Katumbi Baza bailleur de fonds ya bloc patriotique? Vrai. Est-ce que ce qui est église catholique Lelo et lobby Kabila na Katumbi Baza bailleur de fonds ba onde ba finance ka bloc patriotique? Est-ce que tu crois que vous sous église catholique au sérieux? Non, kozwa au sérieux. Ezali appréciation. Les analyses soit toujours au sérieux, soit toujours au sérieux te toleki. Non, wana réponse naza nango te. Ozana réponse. Voilà. Tangela biso deux personnalités. Oyo baye ko tcha désordre na bloc patriotique. Oyo baye bige présence na bangonde ezo ya ko tcha trouble na bloc patriotique. Ni balé. Ya liboso. Te nakolo bate que trouble les ana. On a changé trouble. Voilà, parce que batoyo bazo tcha nyamu nyamu. Na kati ya bloc patriotique yango esali ke bino bolongwa. Deux personnalités bango baye na nyamu nyamu. Ezana ni nanani. Te personnalité te. Ezali ba organisation politique. Bon, deux organisations politiques. Ezali ensemble na FCC. Ensemble eza ya nani? Ensemble eza ya Moïse Katumbi. FCC eza ya nani? Eza Joseph Kabila. Tout ce qui est en conclusion. Monsieur Augustin Bissimois face à la caméra. Le maître a pensé, Mouto a dicté conduite ya bloc patriotique et nani. Ba grand contributeur. Nani. Toloba ki ngona émission balobi kezali Moïse Katumbi na Kabila. Na Kabila. Ah oui. Tangela biso des forces crédibles. Na kati ya bloc patriotique omoni ke tango bino bolongwe. Ce qui peut bango balongwe ba rejoindre bino et ko sala bino grand et sala bino bien. Bato bomoni ke boko travailler na bango na kati ya bloc patriotique wana bango même philosophie. Et ko la famille politique ni na famille politique ni. En tout cas, Tilelo. SID ya Martin Fayulu ezali na crédibilité. Bon famille politique oyo eza na crédibilité te koleka ba parti politique ba famille politique nyonso na kati ya bloc patriotique. La famille politique la moins crédible. Les famille politique. En tout cas, Tilelo FCC, na ensemble. Merci. Bomoni, wana eza mutu a nouvelle la te. Eza batu misusu. Bloc patriotique ezalaki likopa ya bandoki. Bloc patriotique ezalaki o bayema koza la volonté ya peuple te. Nde bolandi wana mutu na zoloba dans le patron ya bloc patriotique, mutu bana ko pesa mbongo. Mutu bana ko financer bloc patriotique, mutu azaki likanisa ko sa bloc patriotique, ezalaki Kabila na Moïse Katumbi. Bango nde mutu bakreaki eloko wana. Yango wana bomo na lelo oyo boye. Batu oyo boye il faut ba senga Adolphe Monjutu pardon. Batu ba fingaki Adolphe Monjutu. Bino batu ba fingaki biso, il faut senga peuple congolais bolimbis. Parce que tant bino bozolo ba Adolphe Monjutu, ake pa ya Félix, ake akoma premier ministre. Mais bobo sani ke pas moutoua comme premier ministre, il faut avoir une majorité dans l'Assemblée nationale. Aux députés. Parce que si vous avez député, projet gouvernemental, ceux qui sont députés, mais Adolphe Monjutu, la partie de la nouvelle là, na député moko. Si on a un mécanisme nini, Monjutu a premier ministre pas à Chilombo. Tandis que Batu Obo Baso qui est na Souka, Bilana Bango za Kopola, Bilana Bango za Madofolo. Botala na 2020
l'autre en 2022 à l'époque Mouzou Tolobaki yango Nefo Bank Tozo Bundisa Félix pas comme individu mais Tozo Bundisa Félix pour un système dictatorial na bango ba luka ba imposer biso soki Mouzou Tazaki na besoin que nokota na bloc patriotique ndenge bino bande ko bozo loba nini boy Mouzou Tania kende kuna po ba cha premier ministre mais aboya lobi na okende kuna te parce soki na kei ba nomenga premier ministre dans la majorité donc na kei ko comme ça Félix est dictateur donc dictature ko la restaurer na kati ya mboka na biso donc de bozo landa wana bon monique no concepté donc troisième grossesse ya Kabila ezalaki bloc patriotique donc dans zolo ba awa boy cette parti politique balongo na kati ya bloc patriotique parce que va comprendre que non eza dans la olinga esa na bloc patriotique eza plus que diabolique même oh boy oh Félix ya sala kina Kabila so bino bato bandai koleka na télévision kolo Adolphe Mouzito aza médiocre Adolphe Mouzito aza chef coutumier Adolphe Mouzito aza na poids politique moko te so bomoni Adolphe Mouzito mona makambo musika ya ngona bomona ki katelemela ki bloc patriotique parce que ça li copain ya batu ya mabe nazo zela bino batu oyo boye bolingaki bo sali réputation Adolphe Mouzito boleka na télévision pona kosenga bolimbisi parce que mutu alobi wana a détaillé point par point nde bakenda kozwa mbongo na kinga kati ndenge Moïse Katumbi atinda mbona kasho boy na bana bitindo bakenda kozwa mbongo alobi yango na intégralité ya émission yo mutu za na besoin mona makambo oyo bo bana ko soutenir bloc patriotique aveuglement bu faut bosser nga pardon bo bakende ko Bruno limbisa biso to ko limbisa bino parce que toza na besoin bitumba to gagner lelo oyo boy bozo luka boka bola siko batu wana ba témoigner que bloc patriotique ezaki eloko ya Kabila so boye bisa biso siko le contraire ya mwana bomoni mwana mboka Adolphe Mouzito na ndeko na Martin Fayulu bazana likamute bazaki kana ba divergence ba idée parce que le financier ya bloc patriotique ezaki Moïse Katumbi na Joseph Kabila donc Kabila na mission na diabolique azana ngo na mission ya bondoki bandeko na ba diaspora bo fungula matoi bo lande mission du début jusqu'à la fin bo s'abonner donc Kabila sala ki bloc patriotique wana pour que na union sacrée azo contrôler na bloc patriotique azo contrôler kuna pe na alliance na basala FCC azo contrôler tant bien mec que une majorité présidentielle mais aza na quatre institutions oyo boye akubanda kozala même mise ya mwana boso mona bande kuna biso nande kuna ngona bande ko mona mutu ya sérieux ozo le kapena télévision yo mutu ozalaki ko bunda pona bitumba la muka ozo défendre que non bloc patriotique eza eloko ya malamu to ko bengisa bande ko nyonso do bino bozo na bezo boteka la muka pona mosolo tala batu oyo boye ndeko Moïse tiana po tocha audio ndeko oyo boye batu pe ba yebiye bolanda est-ce que déclaration oyo eza déclaration bondokité botala bisa bino que non mbongo zo omoni mbongo batu oyo parce que batu FCC so ba pension mbongo na bango lié e ko sali musala te sor na ngo yo moko bibiske ko sukela yo bolanda et puis tozonga na bino boko pona banani bazaki benemi ya mboka ou bengai bino mimenga na zaki enemi ya mboka ou be Adolphe Mouzito zaki enemi ya mboka so biso zaki benemi ya mboka to ngaki to ndima to kende to sala bloc patriotique mais to moni que bloc patriotique c'est ce qui a mabe to chana no audio bobolanda ngo. Le bloc patriotique n'est pas une plateforme politique, n'est pas une plateforme électorale. Donc, on ne peut pas quitter le bloc patriotique parce qu'on n'a signé aucun document comme structure, comme charte. Il n'y a absolument rien. Le bloc patriotique, c'est l'idée de la libération qui est sous-tendue par l'article 64. Il faut obligation à tout Congolais. Je dis bien tout Congolais, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, peu importe sa couleur politique, à faire échec à un groupe de gens qui sont en train de tripatouiller la Constitution, qui sont en train de tailler les différentes lois relatives à la CNI sur mesure, au fin de planifier la fraude et par conséquent un chaos et un bel sang en 2023. C'est pour cela que l'idée de dire aux Congolais de se rassembler et de faire échec à ces gens, ces aventuriers-là, est née. Donc, les blocs patriotiques, on ne peut pas les quitter parce qu'ils n'existent pas en termes de structure, en termes de corps homogènes où les gens sont en osmose. S'il y a quelqu'un qui prétend du bloc patriotique et qui aurait quitté, d'abord, je vous dis que c'est faux. Ces noms-là que vous évoquez n'apparaissent nulle part. C'est un usurpateur, c'est un membre de l'Union sacrée qui veut brouiller les pistes. Personne ne connaît ce monsieur-là. Prince Ping a qualité de vous parler du bloc patriotique. C'est lui qui dit qu'il a quitté. C'est un usurpateur, c'est simplement un infiltré de l'Union sacrée qui veut faire le buzz. Mais les combats que mène le bloc patriotique, c'est le combat du peuple. Donc la liste va continuer. Merci. Botala.
aza ndeko tobundaka bitumba na bango mais makambo ndeko ya lobby elakisi ya solo ke batu oyo boye soki ngai nabelelaka te ke baoteka lamuka batu oyo balingi bateka lamuka yango tozobengisa nde bomoni kulutu ale bolojo ya mayela azala nango abite na koyena koyoka nano yaya na ngai Adolphe Muzitu susi ne eza nini Muzitu atalisi ale bolojwa alobi botala problème eza boye toza na besoin bato tokotambola na bango tozala mpona bana misala ya peuple bato tokotambola na bango tozala na makanisi moko mais makanisi na ngai na Kabila eza makanisi moko te parce que soki tokomi na dimension oyo boye eza Kabila parce que Kabila moto alakisi Félix koloka donc Kabila akateli Félix Kindoki donc ekoma ke soki Félix asali mabe azonga lisusu aya peuple congolais alimise donc sikoyo bomoni ke bino botiaki peuple congolais na erreur il faut sikoyo bobolaki sikoyo peuple congolais abanda osenga Kabila bolimbisi wana Kabila akofimba mapeka Kabila akoloba botala nini tout ça mpona nini parce que toza na ei politique te totika ntango Muzitu azoloba makambo Muzitu ayebi bato oyo boye bozoloba Muzitu aza maboko salite atravailla na Kabila et asala boye Muzitu oui atravailla na Kabila mais ntango Muzitu atravaki na Kabila gestion na biso nyonso tomonaki yango makambo ezalaki malamu soki moto azalaki na besoin okende kotravaille alingaki alongwa na lamuka mais atalisi alobi naza na kati ya lamuka lamuka ne tombera pas ingeta aza na kati na bino pasi moto aza kozwa lamuka koto mpe biso tozobunda na bakulutu ale bolozo na bamama osea il faut révolution sur le map populaire esalema bandeko baprina yo tokanisa oui naza mutu nazobunda mpona libération ya mboka ngai nazobunda bitumba mais lobi teke nona soki Muzitu asali makambo malonga lokola makambo oyo soki ezalaki Muzitu te bomoi teke no tongai tokende na biso nyonso na kati ya libulu sikoyo bino ozalaka pembeni ya Muzitu non ntango tolobaka lamuka tomonaka Muzitu na Fayulu non sikoyo bino bolingi kende toloba kaka mpona président élu Martin Fayulu Muzitu sikoyo boye totika ye non wana eza injustice tozobunda bitumba oyo boye parce que lelo soki balider na biso ya lamuka bamibale wana bakomi affaibli bomoi ata biso me babirino oyo boye tokoma affaibli boye tobunda bitumba mpe kosalema ekozala makasi te toza makasi parce que bango baza wana toza makasi parce que Muzitu azali toza makasi parce que mama Osea azali ndeko nani azali c'est ça qui constitue notre force botika kodiaboliser bato réalité eza na Congo biso na bino toyebi yango te mais Muzitu soki alobi likambo il faut tozwa yango en considération azalaki premier ministre il a travaillé na IGF ntango alobi keno bato oyo bazoya oyo baza bato mabe ayebi bato wana lolenge na bango baopéraka biso tikoyo botolingi tosala makambo par sentiment on ne fait pas les choses comme ça c'est la politique ndenge tobandika ya kosensibiliser bandeko awa maison par maison tozobanda na bamama Osea parce que toza na bitumba te me liboso na biso soki bino bolingi à part balider alamuka to bandolobe na balider nini parce que kuna na union sacrée makambo nazobisa bino eza makambo yuti na se ya mai na union sacrée kuna Kabila ndenge apanza bango mpo aseme trouble confusion bisika tout mais na union sacrée déjà eza okabwana dans les jours à venir bomona kuna bagarre ekobeta makuna oyo boye bondima yango te lokola Kabila moni keno akuti Muzitu akemba ndo monaki apesaki bacommunicateur bambongo ezala oyo asombaki conscience na bango na bango moko kuna baleka po babimisa Adolphe ata bino mboka mobimba boyini Adolphe Muzitu biso toko soutenir Adolphe Muzitu parce que Adolphe Muzitu a boyi ko trahir peuple congolais lokola la paki seleka keno na 2018 na ko trahir bino te ndenge moko tozo continuer ko soutenir Muzitu yo so boyi Muzitu oboyi peuple congolais parce que le peuple congolais asenga Kabila bolimbi c'est-à-dire que Kabila muto zaki na na pifo wana l'obligation wana kosenga peuple congolais bolimbisi totika kosala makambo na émotion parce que mboka batonga yango na émotion te so ezalaki Muzitu eza na besoin ke na union sacrée alingaki nango depuis kala ezala numéro ya Muzitu numéro ya Félix Muzitu azala nango te sikoyo na mécanisme nini oyo bobino bozokanisa makambo bomona bondoki place ezali les gens qui ont tué nos mamans o ba piller ba yibi mbongo ya l'état ba boma société ya l'état lelo otomoni bango na réconciliation au lieu biso ba so peuple congolais à l'unisson totelema to bengana Kabila na Moïse Katumbi to bengana batu o nyoso bazana kati ya makambo ezo lekalo na kati ya mboka na biso nous sommes là en train de se aya koluka okabwana soki Muzitu na faulu bakabwani boye bango biso ya bino tout peuple congolais to komi perdu parce que bataille o boye to perdre yango déjà mais tout ça qui opportunité ngamo personnellement pour biso tout ça bana o bazo préparer bango pona mboka na kutana kina mokonzi Adolphe Muzitu na ebisi ye
peuple congolais lobby to demeurer ensemble ayebisi ngai mobundeli ya mboka Bruno me ngai nalongwe lamuka te naza na kati ya lamuka ngai na ndeko na ngai Martin Fayulu eloko ezali te naza nde naboyi na ngai libala wana ya Kabila parce que ndenge balobaka na français la main qui donne c'est la main qui dirige mozitu siko aboyi donc bandeko na ngai boza na Mbanzangungu boza na France boza na Belgique mutu nyonso akoyebisa bino ke bloc patriotique eza eloko malamu bota eseka video oyo bandeko nyonso bozoka bazota ba télévision ba mini ba déclaration baza batu o baliaki mbongo baza na besoin que non ndeko mozitu na ndeko Fayulu bakabwana pour que bango bakende kuna kokota na kati ya valise ya Joseph Kabila ese ndinga nazoloba ah nazofinga mutu nafingi mutu te susi na biso ezali to bongama pour que no bitumbeza makasi soki tondimi Kabila na bloc patriotique peuple congolais boye bango bo participer d'une manière d'une autre il y a souffrance na biso moko parce que peuple congolais n'arrive pas à comprendre que non peuple o bazonyo kolaye peuple o bazangisi mai nde bande ko na biso plusieurs makaba bazana maité mais nous continuons et puis ne pas parlement debout bande commission ba komi côté ya bloc patriotique tala bozo distraire peuple congolais bloc patriotique ezelo kwa mabeza eloko bondoki so le bloc patriotique ezaki eloko malamu ese bande ko na biso o babimi kuna o ba uti ko tatola na poisa na chaîne ya ndeko na ngai Louis France que bloc patriotique ezaki Kabila mutu asalaki yango tolo ba na langue nini ese ndeko alobi na zana pa muzitu ayebi kutata muzitu te mutu alobi makambo ya bloc patriotique wana ese ngana ito monana tango na denosaka makambo bali nga batekala muka bofinga ngali boso abo de lo oyeboy nazozela ba pardon na bino kande bofinga ngana ozela pe pardon na bino en public yango bozo mona bitumba na biso tozo bunda pona résistance tozo bunda pona vérité des urnes oyo boye maponami ya bona mboka Martin Fayulu bayibaki yango na 2018 bon nazozela siko bino bandeko obosaka politique par émotion obotanga classe ya politique boya ko expliquer biso siko boye na mécanisme nini bloc patriotique bato bazalaki cette partie politique babimi et puis ndeko na nga boye coup de chapeau na bato ya boye tango mettre ngo mabaki no basango baza sincère na biso bato atiaki tembe lelo o mutu alobi ke no basango baza sincère te ezata to telemeli basango mais bota la politique bato bazo sango na mboka eza politique ya mabe eza politique ya bondoki yango wana bokomona dans les jours à venir nde na bisaki bino Martin Fayulu na mwana mboka dofe muzitu bakoza na point de presse moko pona ko fixer kolongola même na ndako nyonso bana so basali mabe baso na ndako papa ya mbaka bango Adolphe Muzitu aza lokola papa na kati ya lamuka parce que ye mutu aso engager lamuka na minute oyo ba brebis egare nyonso o ba ngba ke na FCC bien que bazolo ba parce que ba lo ba po ba lembongo bozonga na ndako dans les jours à venir point de presse ko salema bino batu o bozana be quiétude que non bonini bokomona ba leader wana mi balé ba kozonga ensemble pour na kosala déclaration commune pour que non babiloko o ba sekelo zana mitu ya batu esala nini elongwa na kati ya mitu ya batu. Donc voilà nde makambo na expliquer bino lelo eza bongo parce que Bruno Mimbenga boyebie aza mobundeli ya mboka na za mutu on atalisa bino makambo sika mabeza ali kana sensibiliser kana bino na koleka na itandokete na kosa na loba boy parce que vérité atobombi yango na se ya mai eko triompher nde bomoni lelo nzambe atalisi na mokili mobimba keno Bruno Mimbenga azaki mutu oyo boy amona ki musika na ganga na bala muka balinga bateka yango. Donc biso peuple congolais de part et d'autre tozo benda ba leader na biso bazonga na bomoko bien que mabe salemaki bien que ba kosoniaki mabe wana ko kene na lisanga bandoki pour comprendre et puis to limbisi bino boya to bunda bitumba pona mboka ndena bisa bino toujours liboka pilipili esila so na mokolo moko te bitumba la muka tozo continuer bitumba libération tozo bundango pour que non peuple congolais abima na kati ya pongi abima na kati ya bolema abima na kati ya distraction atelema lokola bakuk poto telema to bunda to sauver mboka na biso lokola Jeanne d'Arc na mikili ya France ya lelo na suki awa boy soki nzambe alingi bino bato bozana besoin boye ba plus de détails na makambo za koleka na kati ya Kinshasa na Congo numéro ezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde koki komela les résistants Bruno Mimbenga mobundeli ya mboka
ba question na bino, ba proposition, ba idée na bino et que ça les bienvenus. Si par le 12, le 11, nous autres soldats déjà na ba maman océan pour na ko télémisa peuple congolais pour na ko talisa na roi Philippe que non, tu n'es pas le bienvenu na mboka na biso to ko linga qui avant roi Philippe a na Congo, il faut tout le monde a vérité, clarté nani moto boma lumumba et puis ba devoir biso mbongo na bande ko na biso o ba kufa pendant époque coloniale. Ya on a bengisi yo mutu uzaka na besoin ya ko soutenir bitumba la libération ou soutenir biso pour que non le 11 le 12 et que ça la des activités ya grande envergure pour na côté les melaboyer ya roi Philippe. Soki nzambe alingi ndeto kutani na bino na mikolo ezali ko ya matondo.